Mbote mbote batata ba mama bandeko ba oyo nyonso balingaka sule baoba ba mbote na bino ebele ebele nzamba lola mona bino vraiment na ye kaka ndenge na yaka kope ba ka ba shalom na ba homme de Dieu hein ba yenge na l'église na biso ya Bundu dia Congo ba respect belé lo sako vraiment na ba chef coutumier na biso. Et puis, topesi vraiment, bah salam et belé na bande konapso ba musulman. Et puis, vraiment topesi bango ba merci, bah papa ba musulman. Pour na bango vraiment so ibalingi ba la penza. Moi sami ba ale ba royebi ba robeta li solo pe ba moi sali boso ko yeba. Vraiment ba oyo nyonso balinga sule baoba ba oyo nyonso na sepelisaka mitema na bino na ba oyo nyonso mitema na bino ezoki po na likambo ya Michel na Gladys. En tout cas wana eza point de vue nanga eza te ke naza mopanzi sango na boite il faut kana sepelisaka mitema na bino te biloko musu pe tokozala pe ba point de vue ekokani te ngai na koloba oyo point de vue ndenge ngai na monelaki likambo ndenge elekani. Donc Micheline azan de kona biso eloko nini ata bozolo basalaki mabe ata salaki mabe bongo pona nini bolimbisaka bato soki mutu muso asali likambo bakaka bolimbisa ye kaka parce que Gladys ango pe azoki pete akufi pete azana ye pete ke o babetaki ye liso etoboki libumo etoboki elo moko te azana ye bien kaka bino moko bato apoto nde mutu bozo komisa makambo yango grave ye moko azana ye bien importante ale bokomi kutu boliboko misena riche bo donc batala siko lelo pe bandiko na biso pe batiki biso bakufi mais mutu bato bazo lekisa ngo ka boye na nyanga lobi asala ta marche parce que bandiko na biso na pe soki pe bakufi ezaka parce que ba conséquences pe ya bamboka na biso ka ezana ba pasi bo salela ngo pe marche bo lakisa pe kete toza pe todo soutenir bandiko na biso mais bozo sala marche na mwana mwasi moko boye ya molaso penza ya ndumba ba oyo bandumbo bayaka kobebisa ba mabala batu yango ne bino bo salela ba marche yango bo tindela ba mbongo bo bosani vraiment mémoire ya Nelly na Suisse ezo ganga na minute oyo ezo ko ganga na ndenge vraiment ke pe a son âme akufa likola ba molaso wana ya Kinshasa wana mi basi ebele ba benga kala danoise mobali nanga boye nyonso wana bo bosani bandeko nanga eza vraiment pasi na mawa. Bon problème ezate biso toza kaka ko soutenir Michel to ko changer position na biso te parce que réaction ya mwasi nyonso oya linga mobali na ye eza oyo Michel asali wana eza réaction moko normal tango kande yaka bandeko na ngai yango yo kaka balobake kolala na kanda te keba na kanda kande yaka okosala makambo moko osali penza ya minene obosani tozala mama na biso moko kande lekaki mwana na salaki devoir te asalaki ni abeta mwana ti mwana kufa donc kande ezalaka ndenge wana yango balobaka kande eza mopaya soki kande ye ose contrôler te okanisi Michel akanisi bambongo apasi ya poto malili ya to ana hiver sikoyo mais tozobima tokeba misala ale mbongo na ngai ale mobali ya Kenya Kishasa azokela lelango basi o baomoni lango pasi te bandeko nanga bino bat bozo kote la Michel dani Gladys parce que basambisi mutakala bana basi mutakala na biso esambwa kala yemo pe Gladys wana kango ba photo atindela ngo mibali ebele l'internet bozela ba mibali wana pe balobi ba kobimisa su mitaka ya Gladys o atinda la ba internet. Bon sans tarder nga nazotiela bino audio ya ndeko na biso mama na biso ya Congo Brazzaville bango pe bato Congo Brazzaville ba réagir boyoka pe bato Congo Brazzaville balobi nini na likambo etali Gladys. Sans tarder na tcheli bino mama na biso boza pete boza na se ya sule baoba kopo no ti kopo no ya café kopo na yo ya coca moi whisky muke na kati esalaka bien bomela vraiment bolanda mama na biso attentivement oya Congo Brazzaville boyoka ba conseil boyoka ba réaction na bango parce que makambo e komi e touché pendant mokili mobimba boyoka après nde sima bongo bo juger la danoise si je suis dans les faux
ou bien si je suis dans les vrais. À bon attendeur, salut. Ok, t'as démarré. Alors, bonjour. Moi, je suis un peu malade, mais je vais intervenir la situation qui est en train de se passer actuellement sur les réseaux sociaux, la fête du verre qui est en train de circuler. Et j'avais même pas le droit d'intervenir en ça, mais tellement je suis une femme. Moi, j'aime pas toute personne qui met la dignité d'une femme dehors, surtout sur les réseaux, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Je suis contre de tout ça. La personne qui met la dignité d'une personne dehors, vraiment avec moi, ça marche pas. Mais par contre, si on regarde bien, Michel a raison. Michel a raison. Je crie haut et fort. Michel a raison. Arrêtez d'accuser Michel là. Même ici, Michel a posé un acte. Son acte n'est pas normal. Mais Michel a raison. But ya petite wana Gladys. But ya petite wana Gladys. L'air azali koyaka na ndako. Ya mobali azali ko bengaye. But na ye yakinini. Projet na yakinini. Na koyaka na ndako ya moninga a poala. Mobali a bengi yo. Dit-on mobile moto a bengaki yo. Ozo yaka na ndako na ye. Mais quand même, mets ton dessus. Mais si tu ne mets pas ton dessus, c'est que tu es une gasse, tu es une pute. Parce que le mec qui t'appelle chez lui, hein? Mais ce dernier, il est marié. Il voulait te mater où? Chez lui. Où? Chez lui, na katali conjugal naïe. Mais je pose à moi si. Réveille-toi. Tu viens. Ozoya kana ndakwa moto aza marié à Benguio. Mais tu pouvais aussi au coquin qui peut kolobane. Non. Et pourquoi pas toi qui est un hôtel, yosa marié. Mais ceux qui osent qui koyaka na ndako mwana mobali wana à poil, c'est que waki na but atteindre. Les lorsque qui nous a mission à poisa, nous a confondre yo parce que au sala kango chaque jour, ils ont habitude na yo. Makamonyo c'est yaka makamonyo c'est ça mabete. Makamonyo so ezalaka mabete. C'est que ça la kango. Au coca qui peut le mobile. Non. Moi j'ai vu une hôtel quelque part. Pourquoi pas toi qui est un hôtel wana? Moi je viens un hôtel quelque part. Pourquoi pas ok un hôtel wana? Excusez-moi. C'est que au sala kango nzambali ko bimison na poisa. C'est qu'au sala kango il y avait beaucoup de hôtels autour de toi. Tu venais chez un homme marié à poil. Ton but était quoi? Alinga kole so sebako wana wapi? Chez lui. Naquel lit conjugal. Nous avons eu bimson na poisa. Et sa leçon na ba gas ba pute le colabino. Tu es une pute, une gasse. Moi, c'est pas mon problème. Je voulais pas rentrer, mais la côté caca parce que Michel là, elle a raison. C'est une femme comme moi. Michel a raison. Batonios oyo bazali ko créer ba compte bazali ko finga Michel. Parce que bazali ko tout là. Surtout biso basa poto
toza kotula tokomaka kobimana mibala bana mikie tosila mai na makila eyinda e tosila mai na makila tokoma kosomba bapipi tokoma lokola yo ozosomba pipi olesaka mobali le 30 le 1er jusqu'au 30 omona mobali bongo yo moto ozali kojuge Michel yo moto omoni lipoti eza na miso ya Michel yo okosala la même chose okosala la même chose au Michel asali. Merci maman. Michel, moi je te dis félicitations et bravo, tu es comme moi. Si c'était moi à ta place, je voulais faire la même chose. Tu es avec moi à l'Ancien Testament. Tu es avec moi à l'Ancien Testament. Tu vas te... Dis-donc, tu vas passer devant l'État, on va te juger. Ma soeur, accepte ça. Tu vas taper tol, tu vas sortir. Tu vas aller au taper tol, tu vas sortir. Quand tu bois, tu vas sortir. Tu es une femme à féliciter. Parce que au Lingaka Mobile, non en vrai. Au Lingaka Mobile, non en vrai. Parce que bateau, Lingaka Mibali, Nabangote, Moto, c'est comporté que bongo. Vous comprendre. Moi, je te félicite. Tu es comme moi, tu es dans l'Ancien Testament. Parce que kokipa bateau, bakosala elo ba quantité, bakofingo na ba quantité. Trace ta route et ferme tes yeux, ferme tes oreilles. Tu as raison, ma soeur. Tu as raison. Moi, je te soutiens jusqu'à la fin. Tu vas taper tol, tu vas sortir. Et la vie va continuer. Même si mon bal, ce dernier wana boyo, tu vas continuer. Bana wana bazali ko ya ke ko pesa bango leçon. Tozali ko crier haut et fort. Laissez les hommes des gens, laissez les hommes détruits. Batoko kipa basio batula o to si maina makila na kati ya potote o tozo sala ba compte poto finga yo. Moi je te soutiens à 100% et je crie haut et fort parce que gentillesse motoko boma biso. Ya zala ki koya kananda pona yo a poil bitu na ye akini. Bitu na ye ezala kinini. Ngai soki naki na place non, je veux faire la même chose. Vraiment, Gladys Moutakala nanda comme moto. Bozo kote la e. Gladys azali sirène des eaux. Yango mokili mobimba o eza sous l'emprise du diable. Yango bazo kote la ye. Aza vraiment sirène des eaux. Personnes qui vont faire des comptes pour t'insulter. Trace ta route. Même si tu vas être devant la justice, je te dis, ma soeur, courage. Même si tu vas aller en prison, tu vas taper prison, mais tu vas sortir et la vie va continuer. Ne pense pas Dieu va te juger. Dieu ne va pas te juger. Parce que tu as posé un acte devant Dieu. Vraiment, ton acte devant Dieu, c'est passable. Je te dis, c'est moi qui te dis, ma soeur. L'acte opposé est passable. Alléluia. Passable devant Dieu. Moto ko accusé azwanani les banga. Moto ko accusé azwanani les banga bamba Jésus. Amen. Moto ko accusé azwali banga. Ou alongola nani miso lipotio ezana miso nayi. Atala nani na miroir, atala nani ya salaka na bato. Tu as raison. Moi je te dis et je crie haut et fort, je te soutiens jusqu'à la fin. Si moi j'étais à ta place, je voulais faire la même chose. Bateau bazo ko crier ba konto bazali ko accuser yo wana. O bazali ko accuser yo wana. Parce que pote ya moninga. Ce que za côté na yote moyen oye ba passe o moninga zo mona ezate. Parce que le losoki moninga zo le banon anga mine zo salanga passe tellement yo moto mine zali ko sala parce que moi yo comprendre passe moninga azo mona mino moninga zali komone la langue passe moi yo comprendre ngo ezate faut yo pe ozala mine sala passe bongo comprendre ngo ndenge ezalaka. Moi je te soutiens ma soeur. Vraiment. Je te soutiens haut et fort. C'est une pute, c'est une casse. Vraiment. La petite Gladys là.
Ndumba Molasso, please, please. Moi, je suis pour les femmes Sirène mariées. des eaux, maman. Zapen Dokiaza, sirène des eaux. A côté na mitema ya batu. Pona ba côté la ye. Basi poto ba bossa ni ne mibali na bango ba nyoko la bango so ba kena Congo. Ba bossa ni maman. Ma soeur, tu es belle plus que la Gasse là, la Gladys là. Oui. Lelo Gladys a bazolo baza kitoko nini par rapport na Michel. Ezo kamisanga. Michel mtana bana 4 nzoto kitoko bokende okomisa Gladys. Molai moi si kitoko. Oh. Michel, tu es une belle. Au moni biloka bongo. Soko moni mi basi le kola ba Gladys wana basi ba petite de taille wana. Bakana misala ma pepe bakana bandoki. Bango moto ba kote la kamibali oya milai bakisi. Parce que ce qu'on moni moi c'est asimbi kisi makasi atende na braza kosimba kisi botindelaka bambongo na bino bokomona nde mabongo na bino ekokauka bamama poto otindela sirene wana bambongo malamu bokolela biloko mike wana basalaka biloko mike wana soki aza ndoki te asalaka bakisi biloko awuti Brazzaville basalaka bakisi biloko mike wana. Donc tu as raison. Moi, je t'accuse pas, je te dis félicitations. Tu as fait ton œuvre devant Dieu et Dieu va valider l'acte que tu as fait. Au nom de Dieu, Dieu va valider ça. Vraiment, ma soeur, courage à toi, même si tu vas taper prison, mais tu vas sortir et la vie va continuer. Ciao, ciao, je te félicite, bravo. Au salut Ancien Testament, le cola. Moi, ta soeur Josiane, na banditi, au côté la vidéo. Je te soutiens et encourage. Je suis Michel. Je suis Charles. Je suis Charles. Amen. Maman, batata, bandeko, bozana se ya sous les baobas. En tout cas, bambote la bino ebele, esika ezui bino lisusu. Tokomi na biso na suka. Ezaki juste to passer message ya maman na biso ya Congo Brazzaville. Vraiment, nande bango pe bazo soutenir Michel. Donc, ndenge zawana, ezuyo, oya ko soutenir na e Gladys, eza par na e, oya ko soutenir Michel eza par, on est aux na kati ya démocratie. Donc na démocratie munyo aza libre ya kopesa idée na ye. Eza te muta pesa idée na ye pona za pona Gladys, ale bato Michel bofingi. So mutaza pona Michel, bato Michel bofingi. Bino ba congolais na ba congolaise kaka boyebi ka kofinga. Bofinga te pesa nde position na yo. Soko oza olingi Gladys, oza côté ya basi ya ndumba. Kende soko ozui olingi Michel, oza côté ya basi baza marié. Malam soko posano na katikati parce que batumsu baza sans position bazo ebate babenga bango ba chauve-souris azao naza pour Michel naza pour Gladys oza wapi faut que loboza wapi oh Michel asane bien mais a débordé ou bien oh Gladys asali bo non pesa de position na okubanga oza ba chauve-souris ezate makamzamba lo baki so oza tiède a vomir yo donc lingaza la soit oza chaud ou bien ozali froid makambo ezate oza soki na katikati soki ndenge ni te peut wana démocratie donc ba congolais boyeba que c'est que la démocratie mutaza libre ya ko juger likambo na ndenge amoneli et puis ndenge ezawana ba juge pe bazali bango mo ba kolandela makambo mais bandumba fo ba futaka moi balobi salaire du péché c'est la mort. Oh Gladys akenda ko sala ezaki péché donc il fallait même batungola même attendre essence ou bien quelque chose. En tout cas, bon, excusez-moi, mais vraiment, ça bon, on a quatre ans d'akwa batu te. Au milieu, surtout, le réseau bêta, et ça, la danoise passe, au yé sans caleçon. Donc, on s'est na bit, au yé, ko ça, rapport sexuel, na yo, nanda kwa batu. Et ça, ma bé, ma casse. Au lingi, mobile, ya batu, kende na hôtel. Ou bien, kende na ndaku na yo moko. Mais ko ya, donc, au lingi, donc, au blessé, moutou, combien de fois? Au bimina, on a mobile, na de 2 ozo lia mbongo ya mwasi ya batu de 3 olingi soko ya kolia na ndaku na ye kolala na mbetu na ye ata bino moko vraiment ba mama bokanisa te bon ya kolobeza nango ebele mais tokutani na épisode mususu botikala malamu bo s'abonner ebele na sous les baobas ba sujet bien ezoya vraiment ezoya bakalate ba love
wana vraiment boyebi kaka la danoise. Bisous bisous, bye.